songo ba ke ba starte hein kera na poto azolo ba wana tuna mwana mundele mo ebi la richesse amona wa radio mo ebimisi ayebi lo wana te baza ba starte aga mutu mo asala ki tete na Congo ba ebi a aussi star exemple ayeba ni monde na ti fallait qu'on a comme star bien t'es bon ya comme star c'est pas sérieux est-ce que soit les style ya malamu o ba ko sala po ba yeba na mama tete ko finga batu le linge sale se lave en famille tu vois les gens ba mususu ba discours mususu ba propos mususu mutako tenir yango na télévision te net c'est des campagnes que mutu apesa akongola mbonga matanga et puis aller rango est-ce que ya sana be preuve que nani Gabriel akongola mbonga matanga liaka ya amone ata une fois nga vani na TV na l'équipe na lobby Gabriel kuta yana akongola mbonga matanga yemo ka liaka rango base par rapport à base la base na Gabriel et puis d'abord faut la duchesse ça vraiment un Gabriel aza ene na ye na musala tu vois et ça na maramuso ko reprocher mutu me reprocher ngo bisika nini le bien autant nini peut place ça comprendre pour nga sona moyen mutu loka penser la duchesse pour nga na habiter so a moko na tête pour nga itanga jouer nga be na jouer vous allez moto te akenda ki ne poto ya kozonga mona poto ya mtabota mi na poto yo mona poto na ndeni elo ka mutu mafana na selemba ou amo futela na matongi abiga na mato non o utande selemba ou ye ko ye na mato. Bonjour, bonsoir Balandino Soya, Métro Makengo Tapis Rouge TV, c'est moi votre humble serviteur, Giro autrement dit JPM de la presse congolaise. Nous sommes dans notre émission La Découverte Oyo et Découvert Kabino, artiste Yanenge Nenge, voilà. Lelo, tous les artistes de la Mounene et Mboka Oyo ACP Sakabino, Nene Sakabino, to découvrir Kaka Bisso, nous savons surtout découvrir Kaka artiste, donc to beteli solo, il y a Lelo Oyo René Balobi, Mbutu Zali entre Mike la Duchesse na Gabriel Bolema Oyo adapté artiste dans Mounene Mboka Oyo donc Gabriel Balobi Mbutu Makasi Gabriel na Mike la Duchesse Bitumbeza Makasi la Duchesse Oyo a manqué tout à critiquer artiste comédien Oyo Yabasi comédienne Oyo Yabasi surtout précisément na Gabriel OP Gabriel a répondu qui est et yangona tout ça un artiste moko Yamboka Oyo tous en êtes robet les solo peto mais ameka ko limgola biso qu'est-ce qui se passe pourquoi bango kaka boy ko soit na partout et zanini voilà là je vois mon boss mon patron papa Métro Makengo Simo Kabaka avec sa femme maman Christelle Mumba Makengo depuis Suisse et puis sans oublier Salon Flori Oyo ezali sponsor officiel il y a émission nanga La Découverte sans oublier encore Irène Ndaya éclairage public le cœur de l'homme Aigle Royal, sans oublier Natacha, maman Natacha Nkoulou et sans oublier papa Brice, Motebe place Bozali. Namona si ma caméra hérité Diamba na montage pour hérité Diamba donc Nengezalaka ceux qui Montréal hérité Koko Fongolanga Nengezalaka tous invité du jour Nabiso. Voilà bonjour. 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 Voilà wana artiste Nabino Lukoki. Oh va bien que Lukoki a sexara aza humoriste a ce qui s'appelle ça la rappelle théâtre à Jouaka naba groupe belé to yambie lelo parce que azape analyste oyo abeta rappel masola limbola par rapport so marambo ezali soki to baluki a limbola la batu batu ba comprendre marambo ndezalaka président Lukoki monde entier ba otalo partout dans le monde entier na chaîne sur Métro Makengo Tapis Rouge TV yo oza analyste puis oza artiste comédien tant oyo kaka ba collègue non to ba ndeko no ba artiste baza ko soana pour les cameroun mukie et ça la kanonde ça fait vraiment mal au cœur pour nous avons battu sur comme système ya sikebimi ou comment donc comme kaka na des choses ça style ya internet parce que na ba télévision il y a ba TNT ba Canal Plus ba TV belé tout le monde a maramboté mais ça la mara trop na internet au monde en fois Kingani a fini oyo. Faut wana zongi sa boy tout ça. Donc moi je comprends pas ezali bayoka naka ou comment? Hein? Les bosso daki artiste
na otanga ba komona bango te. Ce que le commis Mike la duchesse na Gabriel. C'est pas sérieux. Est-ce que soit dans style ya malamu o bat ba ko sala po ba yeba na mama théâtre doit ko finga bato. Est-ce que ça a un rapport entre ko sala théâtre na ko finga? Dis-moi un peu. Parce que na ndenge mabete. Gabriel azali grande sœur, il pesa mokolo makasi. Mon gars na osala émission. So ya le kana prince kuna Monica ngana osala émission ka poussania mama osala ngana moko regretter. Mais attends mokolo monte na finga. Pour aza mokolo la grande sœur ba ntete banda kala. Tant que jouer dans la classe, tant que jouer dans la classe, ça c'est quoi la duchesse. Tant on a habité soit pas propos à tenir pas Gabriel. Pas propos ils que non, moi tout le balou ils ont critiqué bango artiste comédien et à Bassi surtout après c'est ça qui bien à Gabriel parce que Gabriel a qu'on la bambongo ya matanga ba ça ba lisungi ba lia ka bambongo a lobi mama kambo belé aux Hollanda. Donc yangwana et ça li pe Gabriel pas si Gabriel pas répondre qui est. Comprendre à répondre et ça laisse que mbutu et créer ce qu'on m'a dit. Il y a ce que en tant que analyste au limbo la rapé aux artistes comédiens au solo rana bango dans la rana bango ceux qui au lo bateau ko limbo la likambango bien balandinyo so balanda biso ba français balobi hein. Le linge sale se lave en famille, tu vois. Les gens ba mususu ba discours mususu ba propos mususu mtako tenir en na télévision té. Mais c'est des campagnes que mutu apesa akongola kambonga matanga et puis alia kango. Est-ce que ya sana be preuve que nani Gabriel akongola kambonga matanga alia ka. Ya amone ata une fois. Ce n'est pas ça. Au même temps mususu na télévision muninga ko yokango. Moni na vie hein. Yesu avant ko fela batna mokili asala ke fort azwa nzoto ya mutu. Po yoka ndenge mutu azoyoka po ko fela ye. Ozomona. Non solo ngolo olobela muninga mabe. Il faut vesika na yeso mutu ayoki makamba ko ka ndenge nini. Nga avani na TV na l'équipe na lobby Gabriel kuta yana ko ngolambonga matanga yemo ka lera ngo ozomona asala yama po na YouTube pona ba tente basala biloko bongote na ebité donc biloko so eza ko évoluer bo to ngoloba ba konza mboka to zonga na ba télévision lecteur ya ba kak parce que ne monde eza ko évoluer kongola lingi biloko bongote lokola ba internet pona congolais basala internet pona ko finga parce que abiki na télévision TNT so ko fingi on a facilité à se croiser na mutu wana mais aza sûreté que peut-être à outa qui peut peut-être on se va civiliser on va sûreté que peut-être la sûreté que intense balanda quelque part pas cause à peine en raison parce que Mike la duchesse a sali remarque bon ba na poto sali ba remarque wana bino artiste comédien beaucoup ma ko luka ba to bengango base beto bengango nini bino artiste beaucoup mo luka ba base bon créer ba bilo mo po ba tsa bino ka peut-être ko bengango bongo base par rapport à base la base na Gabriel Bez ezaka ki impolitesse et puis d'abord faut la duchesse aye bama un Gabriel aza ene na ye na musala tu vois ils na maka muso ko reprocher mutu me reprocher ngo bisika nini le bien autant nini peut place nini vous comprendre pour nga so na moyen mutu lo ko penser la duchesse pour nga na habiter so a moko na tête pour nga itanga jouer nga be na jouer vous comprendre so na moni ka sali mabe nga na ko s'approcher vers ye ndeko na nga to kele ko sala na s'appelle na ngote entre nous et c'est bon mais ko le na télévision ça na mutu pena que alia kambanga matanga on a dit qu'on toucher la personnalité à mutu ça c'est pas bien atanga na ko sepela na ngota et puis chose de tourner aussi abike non il y a vendre na poto za mona poto donc ba biloko wana ba futilité monsieur zala o bango bazala nango awa ya zala na on parce que ya zada na balar aza grand star donc et shokaki ndeti ba surtout ba artiste comédienne ya basi o ya ataka ki mingi vous comprenez que loko no yoko muna ondeni est-ce que vous en a poto artiste comédien vous en a poto vous en a poto te akenda ki ne poto ya kozonga mwana poto ya mtabota mina poto yo mwana poto na ndeni elo ka mutu mafana na selemba ou amo futela a na matongi abiga za mwana matongi non outande selemba ou yeko yena matongi omoni elo ko leza mapende ngazolo babo tanga tolo bake ya za mwana poto za star na bambongo star election on star songo ba ke ba star te hein ke kana poto azolo ba wana tuna mwana mndele mo ebi la duchesse amwana wa radio mo ebimisiga ayebi lo wana te baza ba star te aga mutu mo asala tete na Congo ba yebi a esili star exemple tayibi ayiba ni monde na ti fali kuna na comme star bien te bon ya comme star yo ça na star ndeko na ngai yo sali ka théâtre le qui na venir et puis ba comédien baza na ba système ko mi benga ba star trop na minso na Congo mobimba na kati ya ba artiste tout ya ba sala comédien comédie plutôt mutu star azala te star ate c'est la première chose na classe star eza muto yo
atoke na Brésil otuni bayebi oke na Angola otuni bayebi mais hier tant soit à Brazzaville ça ba soit bayebi nayebi ça star eza bonté pour mes ali Dieu fait grâce aux humbles il se résiste aux orgueilleux omoni tika biso to ba geza star yo mo ba comme star no papa quoi et puis on na bambongo mbongo na est-ce qu'elle laisse à Gabriel allez ça biso oh mbongo na mbongo na yo na musana o sala et puis voilà ce côté là Gabriel trop pas aza mutu no boso bozala aza ne bien au côté là Gabriel tonde nini ana linga te ba manka ba mikolo ba respect ça c'est pas vraiment bien moi ba bien ngo droit de naissance mutu aza na mukolo fo o reprocher parce que tane yo azande ko na ngai na linga tele lo mutu mo azo reprocher na télévision non faut faire la part des choses entre reproche et critique ezali eloko asaliwa ya ko critiquer muninga mbala moke alia ba mama matanga ya ezala to balia mama comme la mama matanga ona ye balia ngo esika moko non son ngo reprocher ndeko na même bibelo bi lukai oyebi seke na moni art mo bo sipelité entre bino c'est tout ke ya koloba ke ndeko alia mbongo ya matanga ozana be preuve be preuve mo tangible a prouver biso bina noir sur blanc ok il y a lié à mon matin azana ngote mais ça ka ko lika na télévision bon ça ka ko luka beza pour internet ko na ba pasteur na pasteur mo lika mikolo na internet fort ça communauté ko tumula ba musicien ko tumula ba ninga ba pasteur non internet c'est comme na bongo mais pas ça na télévision ngana mo na TV Denis le saleki na TV boye il y a Denis alors on critiquer par exemple Sonic Afuta té alors ça on a internet baza le un esprit ba ba ke le internet était la marathon. Or, monde évolué. Ce qui m'a sombi 1 giga, va te 2200 francs. Alors, ça, on a 2 jours. On a facilité à la bilo. Parce que, on dit matin que la bilo internet. Cela veut dire qu'on a soit fini na ba ba na honte. On a pasteur à côté na monde politique, il y a polémique. Mais de on a de liste na mon tina conster à Robino Mundibu. Ce n'est pas normal. Il faut combattre la déontologie éthique ya musala nozo sala ki pasteur. C'est pas normal par contre. Comment souci yo pe analyste qui analyse na ke mutunyo surtout aye ba valeur ya télévision te. Internet comme la télévision. Merci Joseph Kabila, Kabange, les raïs, les messies de la politique congolaise. Avant Otika pouvoir tu nous a civilisés. Donc télévision est loin nanga comme ici na maboko ya mutu. À partir de 2200 francs au côté la bilo dans le monde entier. Il y a Internet. Donc voilà. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup pour Zolanda Bisso, na chaîne Nabiso, Métro Makengo Tapis Rouge TV. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabiso, Métro Makengo Tapis Rouge TV. Vous ne serez jamais déçus. Mon boss, mon papa, Oyo, Simbara Bisso bien, Oyo Akipara Bisso papa, Métro Makengo. Simo Kabaka, Motema ya Mama Christelle Makengo Mbumba, et puis sans oublier toute la famille Makengo, là où vous êtes, bah, gros bisous à vous. Et puis sans oublier sponsor officiel Salon Floris, on a pour ça Basala Osu qui a bien, Basala Yo, Bakata Coiffe qui tourne, Papa Métro Bimaka, Mouindou Moro ya bien, Papa Métro, Kende na Salon Floris, soit contacter ba numéro Ezawana à partir de Suisse Naziré Chouana, Salon Floris Ezawana, sans oublier Nes Makia Didia Tabao, Papa na Jonathan, Bambo Tebele, sans oublier encore Lisette Molasoko, Motema Gelor Kisoka, Soda Poto, sans oublier mon ami, mon ami Papi Yombe, artiste Moro Yakitoko, mon ami Papi Yombe, sans oublier la blonde Molasoko, la blonde Fashion. Suzana Posa Olata bien le kolanga ba Philippe lamba cher ba polo ki toko ba body ki toko ba t-shirt bien beau contactez le numéro na 957 na Suka la blonde fashion et beaucoup ça la contact direct na Nabiso et puis sans oublier les veuves de Giro na moni bozongi mbala oil babi les veuves de Giro ba motebe place bozali les veuves de Giro bo continuer ko s'abonner bo continuer ko liker ba vidéo ndenge ezalaka voilà le coquille, tout le monde peut sur son Mike la richesse vidéo, moi attendez biso vidéo. Je pense Montréal hérité Jamba balancer biso vidéo, ana. Beaucoup mon Mike la richesse a sali vidéo a 5 pardon. Yo pardon ana, au monde on n'engene ça pardon moi ya licho, tout ça pardon mon robot et kaka yo monité a 5 nègres pour bateau et le gars créer baise moi ma casse yo pour na pardon ana ndimi pardon ana parce que yo pose artiste. Bon, biso toboya pardon, te soit sengi pardon, asa ilo moya malamu, mais tozo lingandete mutu moko boye o créer base. Na biloba loba na yo, au moins la personne na sengi na pardon, ba olimbisa yo et s'excuser. Non, c'est pas normal. Balobi na français, avant d'agir, il faut réfléchir. Il faut banzana na malamu makamozo lingo loba po ob malokola
binoka mokolo azobate bon maintenant c'est intéressant balaka bon ata guerre ya nani ya ba Michel Mustomo na na télévision ya guerre nani soki ya nani c'est qui encore tout monde a fallu mikolo ba ko makasi na fere ba ko se finir na pardon donc Kofi ba kenana wazeka basuka na pardon Fabregas na falia basuka na pardon ne comme le mot comment yo salaki so sala yo na ndenge ya kuku o se na pardon en secret mais comme pardon en plein air boy donc bon et on a dépend na Gabriel soit olimbisa mais ngana sepelité ko manquer mon colo respect ce n'est pas pardon dis-moi quand même à 5 pardon parce que à Monique non et le lobaki et sali bien ba bengi ba reprocher par rapport ya mambo ba popo atenaki na baninga na ye yo poza muninga ndima pardon quand même vidéo hérité a balancé biso vidéo oyo ya Mike la Duchesse a 5 pardon. Bon, merci, tout ça la boule. Assez n'a pardon dans la télévision, il y a des concerné à critiquer. Bon, on peut ça conseil à artistes et comédiens nyonso. YouTube et comme des gens télévision. Et à la télévision. Mais je ne ferai ça bon comme pour dans civilisé. Et là on est sur le bana mokondi amboka, au fini mokondi amboka. Oh, fini bat ba koyoka ba kolandela yo. Donc ça ka na télévision à YouTube, le bana makamuzela na ba réserve. Théâtre zali famille sangisi biso. Bon bonde côté likolo ba base. Parce que monsieur a mité ma mikuse. O ça la base na yebo ya lion na nzoto ko regretter. Donc c'est un peu ça. Voilà, chers amis internautes, partout dans le monde, sur la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV. Continuez à s'abonner dans notre chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV. Vous ne serez jamais déçus. Les vœux de Giro, @Gombo, Aran, depuis Belgique, Delcine Jolie, Mama Rose Miyeke, Blanche Miyeke. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à liker la vidéo Nabiso. Et ça, a vraiment plaisir. Petitoko, Luko qui aux artistes comédiens, aux artistes humoristes et puis aux analystes tous on a papa Métro Makengo chaque semaine on nous a nayo pour nous ça nous banalise ninge au sala banalise nous qui tourne na chaîne tout monde kayo le lobby sopé Nzambe asali grâce na grâce papa Métro azolanda depuis Suisse to nous a nayo à chaque fois pour tout ça la analyse Luko qui analyse par rapport ya matanga ya Mama Chako, tu es un artiste comédien par rapport il y a un report toujours. Et comme ça, oh, Waliembo, chaque Konga Yebo, oh boy. Bah, associé à un TPCT, au bino, vous allez par exemple, sous mon papier, ça y est, opportunité, on a une moutoie pour ça, organisation. Où allons-nous? Toujours qu'il y a par rapport à l'Icambouan en tant qu'analyste, en tant que comédien. Merci, Nanumbo, tu n'as pas Métro Makengo, donc les boss, les patrons, donc je te salue. Mais pour la Marambotali, Mama Chako. Il y a mes crédits, il y a mes crédits. Là, on a besoin de mes condoléances dans la famille théâtrale. Parce que tout le monde ici, quand il y a mon nain et un beau cannabis au Congo, donc à papa sans souci. Donc il y a un boulot qui est pas sans souci, mais ça, il y a un kiwan. Mais à coup fin hôpital, ce qui est HJ, HJ, il y a un traitement en hôpital. Babeti mtu donga anesthésie et wana sikoyo koloba wana te parce que wana da to lobela ngana oloba na yo kaka pona nini o kima question nga po nini a star répondre nga ba report yo sala ma pona nini ba mbutu koti chaka kongo lo babo lo sanzalo babo ba sumba lo babo famille pe ba lo babo na responsabilité en tant que ya ba comédie ba personne mamboko nani eza nini ezo le kanana. Bon d'abord biso ba tsaka na groupe mo ba ngo NTPC. Masumo de Brinde. Il y a maman nani Piazali, maman nani Lo Sanzo. Oyaye. Fiston ça il s'appelle Okazana Oyaye. Mais ngazo linga bilo ko antwe sala makapo na intérêt ba artiste. Pour ça ezana batu mususu bazali nzamba pesi batu mais na vision te. Aibisa ma batu aneti wapi. Mais tu vas trouver un match à copiner. Tu vas pousser les mains. Il y a une possibilité à mbongo. Là, je suis à bon, c'est normal. Parce que maman Olive, maman Denise a payé ça $20. Oh, mais qu'on n'a pas matanga. Ah, filmant, oh, yo mon Ezali, on a mon ah, papa, $20 pour ça matanga. Oui, oui, il y a la batte. Bon, puis total la famille, total la famille. Babi me crédit comme moi. Ceux qui me crédit limite, tu regardes à Toloba. Pourquoi? Et ça la bon, mais pour le moment, total bon, mercredi, comme mercredi la semaine prochaine, ceux qui m'attendent donc c'est un peu ça.
Voilà, chers amis, je vois Irène Ndaya, éclairage public, le cœur de l'homme. Moi aussi, à moto, aigle jaune. Voilà, Nenge Tulobaka, Bilenga Bobozonka Nakatia. Métro Makengo Tapis Rouge TV, Nena Lobara, toujours beau s'abonner. Marambo bien Ezali Awa, Nenge Zalabi, Kalamingite, Alobi, ba film, ya grave, ba production, ba film, grâce à papa Métro Makengo, maman Christelle Mouma Bazolanda Biso. Kalamingite ba film ezo banda na kati ya chaîne biso bilengi bilengi bolukaka wana bogomona ngo na kati ya chaîne biso Métro Makengo Tapis Rouge TV ndenge tolobaka bon continuer à s'abonner na chaîne biso Métro Makengo, vous ne serez jamais déçus. Lukoki yo oza artiste et comédien oza analyste ngana no bengo analyste maison parce que tu nous a na yo Lukoki lelo bino ba artiste et comédien bokomi na habitude moko boy soka matanga ngo pe kufi so matanga muta kufi artiste akufi bokomi si matanga wana lo comme feti bokomi son kermesse bokomi son oh no so esengi bos komisa po ba mona bino bolati boya bomela mosanga bosala ba tapage au moins te bino mo mo pe bobebisa ki personnalité na bino eloko wana ezalaka na ba artiste comédien te yana ba congolais nyonso ke to mona ngo mingi mingi ka pa na bino. Non, c'est pour tout le monde, papa. Bible lobby na matanga ils esika mbaka na ko enseignement na feti eza bisika ambiance mais congolais azwaka ambiance ya fete ya na matanga tala banda chef de l'état lobaike soki matanga ye e koma na ndako teleka mamona na ningi baye kunango pe baboye ba vendre la matanga ba dépense inutile mais congolais to sango kuto misu ba silika mais mon konzi mboka longole bino dépense et comme l'homme mtaka ay matanga a tout dans mtao le mtako feli papa. Tu vois, donc ils ont des gens ba congolais. Donc surtout na matanga, esika matanga ezaka esika ya pasi. Natala bina ke mama chakoyo alira na télévision, alira na succès au ngai. Na mama théâtre, lelo akufi. Ngabele be za tour na ngai, faut enseignement. Mais bon na mon enseignement donc ya mon lokwa na tapage. So ya masanga ba poisson na bino ba journaliste be boyaka koluka ba vie wana pe biso za musana biso tant yo sali bonga na yo na ye pona sa musala na ngana moni bono filmer na tuna ndetu na tuna eloko yo mekana ko limbola ezalaka bongo po nini eza bongo ka pona ba artiste comédien c'est pour tout le monde basala kango bongo olea ya na matanga zo enseignement ke awa mutu akufinga pe na okufa un jour mais quand il sort sa bilamba jusqu'à ça ba forme muswa ya liba atala griffe ba o ya la tension makolo netina na matanga ya pululu na tellement yeska ba artiste nzo de ba artiste nzo ba saper na ebité ma opene ya beti na kroko kraka bisi master na bi weston na beti ye pe ngabe na beti yoji omoni ba na souci ya moninga na ba auti kufate donc c'est un peu ça donc on peut ça conseil na ba congolais nyonso matanga ezala kabisika ya lisanote ezala bisika ya leçon ya makasi ya vie tane na termine na bouger boy na so na yo mais là beaucoup na cercueil molimo kei pourquoi ça makanisi donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Topé maman Moukena héritier Diamané Zalara. Bande konanga en exclusivité, à l'exclusivité na katia chaîne biso Métro Makengo Tapis Rouge TV. Pardon Oyo la duchesse à Sengi. Toujours Sengana Montréal héritier Jamba a balancé biso image Oyo Mike la duchesse à Sengi pardon na bande konanga ce comédien. Boyo que la épée mawa ezalaki eloko ngo lobaki ayebité pour na salaki mais à Sengi pardon. Voilà, sans plus tarder, héritier Djamba, Telebso image Oyo, il y a Mike la richesse Oyo à Sengi, pardon. Salut tout le monde, salut la famille. Mote bisika vos amis. Nalingaki na solo na bande konyo suba Rolanda émission au mamuki. Na ebiki toze belé dans le monde to ta la vidéo. Mikelo Otso le kanasa la émission na Francky Stemai. On a parlé de beaucoup de choses. De mes projets, de ce que je vais faire. Et voilà. J'avais tenu des propos et Zalaki et Bandek ont engagé Ngaï. Et quand j'ai parlé avec beaucoup de conviction. Mais alors ça tenir compte que les propos étaient très déplacés. L'émission on a été pour nous se justifier. Je ne suis pas là pour dire que soit na lobaki et Zalaï pour naboyer, soit na lobaki za pour naboyer. C'est vrai que dans le monde d'art, il y a des gens qui m'ont accompagné. Il y a des gens qui ont bandit carrière jour moko. Il y a des gens qui ont un parcours qui ont créé histoire. On a des histoires à se rencontrer tout à l'heure dans la télévision. Il y a des gens qui ont un escalier pour qu'ils atteignent l'objectif nangai, qui est reconnaissant vers Bango. On a créé une famille. Famille on a lelo
tokoma kokende kotalana tokoma komonana tokoma kosolola très bien naasi banda monde à théâtre banda aujourd'hui de 98 99 si le 2001 na monde à théâtre botika oyo kanga na likambo moko te eza déplacé ya genre oyo utiobi j'étais passage na ba propos na ngai j'ai tenu des propos que na moni choqué bato belé ou que na moni ba collègue belé ba sepeli na ngote et moi-même je me suis rendu compte après que je devais pas parler comme ça à la télé. Peu importe, j'avais pas droit de tenir des propos comme ça ou surtout de s'exprimer dans la manière dont on a l'obaki. Je suis vraiment désolé. Je vais présenter mes esquisses nanga et pas ma collègue nanga nyon surtout. Il y a théâtre, il y a bassi, il y a mibali. Bao bazan à poto, bao bazan Afrique, bao bazan précisément à en Congo. Bao bazan qui choqué na likambango ba monnaie que non, oh ils ont reflété l'image à la duchesse de Maïkite. Bon ba négoter l'émission babi que non ils pouvaient pas dire ça. C'est vrai qu'il y a certains propos, il y a certains sujets avant d'aborder ça, il faut bien réfléchir. Alors moi j'avais pas réfléchi. C'est juste parce qu'à ce moment-là, j'étais passage. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de reconnaissance. Il y a travail à bateau Bassali pendant des années. Dans le monde de l'art, je viens vous présenter mes esquisses sincères. Dans le monde du chapeau, dans le monde surtout dans le mikolo, dans le doyen, dans le papa, dans le monde du théâtre, dans le monde de maman, ou surtout dans le monde de Rabiso. Dans le monde de collègues, dans le monde de l'émission. En tout cas, je ne pouvais pas vous condamner. J'étais pas censé, je pouvais pas parler comme ça à la télé. C'est vrai que les expressions, il y a Kanda, les expressions, il y a Rolaki ça, douleur auto passion boyoki na likambo na lobaki. Et je suis désolé encore pour ça. En tout cas, encore une fois, Boli Misangai. J'ai besoin de vous. Dans la carrière, mon koiza moulaï, dans la posa na bino. Tout compte biska boza. Je ne pouvais pas parler comme ça. Je n'ai pas de justification. Je n'ai pas de mots pour dire qu'il a une non. J'ai parlé avant l'émission notre solana pasteur Koiti là en Allemagne, Mobala Mama Bénédicte. Je tenais vraiment à la vidéo pour présenter mes esquisses. Voilà, chers amis internautes, partenaire moni binomo boyoki vidéo, botali vidéo Mike la Duchesse asengi pardon par rapport à Makamo isolé que ça vraiment qui te côté et ça la rappelle bien ten bande qu'on a besoin d'artistes comédiens tant vous avez un problème na muninga na yo benga yo za numéro na ye luka bo solo à la miable na ndenge moko ya bino na privé mais tant vous bimisa dans la TV bo c'est que déjà c'est comme si vous avez un problème na ndeko wana ndeti artiste Mike la Duchesse oye bani bat bayebi aux alara bien aux alara boy mais ba propos oyo et ça vraiment qui te côté mais quand même quant à moi na noki nanga pardon mais na ebité bande ko na yo ba collègue na yo ba artiste comédien ceux qui ba roza na facilité à pardonner là je ne sais pas tozongi na lukoki ameka kolimbo la biso pe lisusu par rapport à la vidéo auto tala na biso na toyoki lukoki oyoki pardon ya Mike la Duchesse ne toloba ki liboso. Bon, on a mon pardon. Il faut passer la part des choses. Confiance, ils ont le rôle à Singa. Si vous avez un catin, vous avez visité le monde. Il y a un pardon, mais niveau choqué, à la glace. Glace, tout n'a pas de bandal, glace, la guise, penage, à tout petit nombre de Nathalie Licolo. L'esprit a ouingé, Tindika Tsakal. Vous comprenez? Le gars doit chrétien doit pas nzambe, so sengi pardon, il doit engager Gabriel à kolimbisa. Mais nga de loka biso nga so batu loka biso. Soki o critiquer nga pomme mais soko simbi na ba personnalité papa na tio glace sim. Biso doit de loka Fabregas mwana wenge mais en esprit ya keno senga fali pardon. Biso bana ezali eloko moko ya biso na wenge do sala ngote. Biso fona sengo pardon fona be mabenga na salio so yo baninga yo ngana sengo pardon na sala ngote donc mwana wenge asenga pardon pa pamba te vous comprenez donc biso na ndenge mabete so Gabriel ko juger ali misaye ya pomte mais mususu ba ko limbisa yo mais niveau ndenge okendeli glace
Donc pendant un moment on a continué à caro yo mutabuso ba trop oh patron tout a benye muibi ya mbonga matang o ezo ya benye muibi ani ozomona donc ça sert à rien ko finga muto leki sur la télévision hein donc sur la moi 4 fanatiques na débat longwe donc faut tous avoir quand même message na bilo wana c'est un peu ça donc ndenge to yebeli Mike Ladish aza mutu mo aza autant na groupe mo sinar groupe mo ba respect groupe mo ba ta calme ba ko sa ba bilo ko bongo te est-ce que azaki pe mutu ko sa ba bilo ko bongo groupe te na bisa yo internet patavela ba ina bango te bisi ba na poto moi mundele asala ki na internet asala makambo eza na objectif moi on se pele mama osala mais biso za ko vandi na caméra na caméraman nani comment nani bosa héritier sa caméra na finga mutu motel mais caméraman na boeta on filmer na yo o fingi na ba so ko film non ba sala bilo bon donc on est na TVT o pe ba dinga conseil donc pona ko finga ka bandeko na yo soki akosepela a pardonner alimise mais niveau a blessé na ebité pona kutena parce que Gabriel P a sali pe loro mongo boy à répondre yé ozomo c'est que cela veut dire loro mo choka ki yé makasi et puis na bandeko musu pe artiste comédien ya basi et ça vraiment bien et puis tant ozo généraliser basi nyonso hein bon basi ya théâtre na bon balinga bango petit babenga ka basi tete baba ndumba on peut balinga bango c'est yo pour linga basi théâtre papa eza monde toi na kati un monde toi na kati mais nga moi c'est nga sala théâtre te moi songa na bala sala théâtre te un nouveau moment au bala kala oui moi c'est nga sala théâtre te mais bango balinga moi ça sala théâtre te mais yo poza oza leader oza appelé na groupe na yo basi o ba acteur na yo to ba actrice na yo ozala moro obima na bango ndengo zuti oloba awa moi je respecte mon travail. Moi, je respecte mon travail, c'est pourquoi ils ont pas sur moi dans la guine, ils viennent faire la fin à battre. On a gagné corriger mot. Sur bungi na zonction dans zela. Donc c'est un peu ça. Puis chose aba na wingi puis atindika tsakal. Tsakal la kisi. Bon soko yo ça le ça na abuso bo diminuer ngana na ko diminuer yo. Ngai ata oza musicien to comédien. Soko ça la théâtre ba miranda ko koyaka. Soko lesa ngate wa za yo. Zon pas so obe le kangai wa etali yo yo mto mo le kingai. Nga ole ngate po lesa ngate. So ya uti poto na yé poto na ba sombelinga ni pantalon ni nani na ça m'a na famille na donc faut pas qu'on critiquer ba donc c'est un peu ça donc ya rosa roler ça rosa patron on te pas tenir ba propos mo roler ça ba te belé na théâtre yo ça parmi on a na ko ndi mo le sang mo roler ça moi c'est senga air nyonso moi c'est na ba so bo vendre bo ba ya senga air moi c'est na mutu ko le ka na ba client bisio sombelanga mutu na chauffeur na ba client oh non bo comédien papa na ça bisa yo moi c'est na ko le ça été donc c'est un peu ça. Voilà, chers amis, toujours continuer toujours mettre comme je t'ai dit là, je vois Lisette Molasoko monter ma galère qui soka soda poto famille Molasoko ya lidi ya baleke belé balobi ya lidi ya nanga moko et puis sans oublier Yakati Molasoko, la blonde Molasoko, les veuves de Giro Belgique babi kalamite les veuves de Giro ya Suisse père na grâce à papa Métro Makengo les veuves de Giro na Suisse wana bazali na contact les ala direct na papa Métro au moins fan ya mwana na yo Jires baza pe na Suisse wana kalamite aux contact papa Métro. Merci maman Christelle Makengo Mumba maman ya bana belé o asala biso na ba héritier diamba tous ala toujours ensemble tout tambola ndenge esengeli. Bon continuez à s'abonner na Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Je vois aussi Ness Makia Didia Tabao papa na Jonathan, sans oublier Salon Fleury babi sponsor officiel Salon Fleury babi sans oublier aussi Mbuta mwana mavala Mbuta donc bambote bele place aux ali luko ki toko mo chité na so na suka luko ki na tino question mon boy pe na mona bato beso ba yambi bato na yango vraiment te luko ki ba mona ko zala succès mingi na ba internet mais awa vraiment na kin vraiment des alaka ba télé vraiment kin andi uzala vraiment te donc yo c'est imposant non car na internet. Une très bonne question. Au monde na bisara batu nzamba biko confondre mokili. Vous comprenez? Donc à bientôt toi na au sali théâtre pas théâtre ezali jeu d'esprit hein. Au vandi bo boulé au sali film au komi yo moko au bengi ba cameraman ba yo futi bango au sali histoire. Moké na chaîne ya mboka na ngamoko na tia CD le kaboy oh faut futa mbongo na batsaka film à Jackie Chan Jacques bango te kutina na ensemble la benanzambe ne gouvernement sikeye tous les chaînes ba obligé ba comme ba télé satellite pourtant ngole ka monde entier tia ko film à Jackie au samba na bavoka na vous comprenez na mission na masali grâce ngamo na komi na chaîne na ngai
Donc on sala makambo na continue ta chaîne. Neti Makengo Métro Makengo boy. Tu vois? Donc aguso lekisi bilo yene kuta futa biso. Moi na mamone sala menenza abalusi mokili. Donc ngana boya na succès awa te parce que na boya ko futa ba chaîne na télévision. Donc aza artiste na sala lo na esprit na ngai yo so futa nga so chaîne. On a komi zoba. Bon bato bazo kontena ko futa ba chaîne ba futa kana. Biso zan. Merci. On a foutu la tenga na sekia na kuna pour kuna ba bi valeur artiste mais awa ngana futa la chaîne te on fait na sala succès peut-être. Voilà, merci beaucoup. C'est à qui les a faux succès. Succès les garanties là-bas, mais qui va avoir là. Oh, le coquille, mais na souka ta 100 francs. Mais ce qui m'a tout le monde a sebel na ça là, oh, au moins là, Métro Makengo na nga feuille. Ouais, ayoki. Le coquille vrai, prenez notre vrai nom dans les alana. Comme parler, baboté na kombo ya Aimé. Aimé Assoumani. Aimé Assoumani. Théâtre de Lukoki. Baba le coquille. Bon, on a ça dans mon mboka, na route mokali kuna. Na kina masta nanga moko mona nzaku ponda. Za mona changu. Na mona changu ko. Mona changu mata le lobelte. Changu step. J'étais jamba, mona changu, mbote belé. Donc tout ça peut-être na masta nanga moko. Nani nzaku ponda. Na groupe na vice président. Ai bisinga président de la pesa mboka boye. So jimina komalo ko ke simbo fort. Signification le coquille ngona. Tisho na yeba petenga so ka. On peut pesa au makam. Yango pesa nga makam. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. C'était là Luko qui prenait Aimé Assoumani. Voilà, grâce à Papa Métro Makengo, Tozali, Tondozana à chaque semaine par rapport à l'analyse, Zalaka, à la analyse nae, au boyebié, na ope boyebié te Luko qui wana Aimé Assoumani, Tondozala Zalana souvent Zalaka. Luko qui to commis vraiment na souka, moi ba dédicace na yo Zalaka et puis ba fan na yo ebele ba Hollanda yo et puis ba peut-être ba na contact na yo to pesi numéro na yo à téléphone ndenge zalaka par rapport ba mo ba remerciement moi nini car ndenge zalaka pesi numéro à contact na yo na ba dédicace na yo na pesi mbolte d'abord na Métro Papa Métro Makengo Maman Christelle Mboma on est ba biso na kati ya musala na bango na wo sande ko pesa mbote na ngana le messie de la politique congolaise Raïs Kabangi. Donc, Azar roi Messi. Donc, Messi a ce par même permis na carrière, on est surtout à Tchebi. Donc, hier, Azar donc na évité donc mukolo basala politique basala raï. Donc, rien à dire qu'on appelle Simbo de Biskazali, le Raïs Messi de la politique congolaise. Je te salue. Na pesi mbote na ngai na Enis Winga, Papa Freddy, les grands journalistes Gires. Je te salue. Donc, numéro de téléphone na ngai ngoyo. Plus 243 89 88 831 89 88 831. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, c'était là Aimé Assoumani Lukoki. Merci beaucoup, continuez à s'abonner à la chaîne Abisso Métro Makengo Tapis Rouge si vous ne serez jamais déçus. On est là qui analyse tout ça là qui et puis bon qui n'est alimboli par rapport et bah mbutu entre Gabriel la Duchesse Gabriel la Duchesse vraiment Nenge ezalaka. Merci mingi, bo pesa biso toujours confiance. Bon nous avons émission qui toko ya propre kaka boy ko finga te le côté kaka mutu alimboli libiso par rapport ya makam o ezali koleka entre Gabriel na la Duchesse ezalaka bango na bango moi ba mes ententes ezalaki mais bomoni vidéo boyoki la Duchesse nenga sengi pardon azaka artiste et comédien ou bomela bango moto o bolandaka bango ba fine na bino ba fine na bango ni bolandaka ou bomela bango moto parce que bazaka bato les barreaux que vous bêtez maintenant on peut reconnaître ça qui m'a bien à 5 pardon les pardons est une puissance qui libère donc cela veut dire à 5 pardon merci à vous Bolanda qui bisou bobeta qui bakwa la chaîne émission Métro Makengo Tapis Rouge TV tout comme Nasuka un grand merci à Papa Métro Makengo Simo Kabaka là où vous êtes ainsi que sa femme Maman Christelle Mbumba Makengo et sans oublier Mifi Makengo famille Makengo Mobimba, place Bozali, Ness Makia, d'abord papa na Jonathan, sans oublier mon sponsor officiel, Salon Flori, Nazirich, Babi Salon Flori, Ngapena na Posa, et bah nos katanga pesuki ah wana ndenge moko na ndenge bosala kasuki kuna na Salon Flori, Ngapena ndo sala nga ah na grâce ya papa Mbuta Métro Makengo Salon Flori à Rosolola, biso na ba héritier diamba toko taka pe ba salon ya ah na ndenge moko ya propre. Merci, un grand merci à l'équerre de l'homme Irene Daya, éclairage public,
Aigle royal, aigle jaune, kakayo, moi si ya moto. Bambote belé, vous voyez des Giro, vous voyez n'angagno sur la Belgique. Bambote belé ya France, sans oublier mon ami Papi Yombe, Oyambi Bisso, l'espace naé, Papi Yombe, Bambote belé, les grands gérants. Voilà. Nasima la caméra qu'on a moni hérité Diamba dans montage, hérité Diamba. Bon continuez à s'abonner et que ça la vraiment plaisir. Quant à moi je dis bye 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 bye.